Bo tena bino nyonso pokwa elamu bandeko na ngai tongo elamu ekodependre kaka na ngonga oyo bokotala ngai mama Linda Kalume na bino na ye lisusu na pokwa ya lelo na tongo ya lelo pona ete to continue ba masolo na biso na batango tali ba bokono oyo ekoki kozwa biso to ba bokono ezaka deja na kati ya libota toyeba yango toyeba ndenge ya kozalela na ba bokono wana. Objectif na ngai ezali que langage ya baminganga ezala magie te na matoi na bino. Nalingi te mutu nyonso tu soki aza na problème ake kokuta na docteur tango ya longwe pa monganga wana asali recherche akeyiki lisusu ye moko nanu monganga ebisi likambo boye andimi wi me ye moko akei atangi nanu balobi eza boye eza nini. Comme ça, ekosala ete oza na connaissance na likambo yango bayebisi yo okoko solo na docteur ozo comprendre makambo médecin azo ebisa yo tango bazo ebiso ke soin na yo fezala weza boye ozwi ozo sala makambo moko boye po aussi o comprendre bokono yango ezali nini. Voilà. Lelo na ye tobeta lisolo moko oyo tosi tobeta na sina betango na Facebook me na limwisaka na bungisaka video wana na efasaka yango par erreur. Eza bongo lisolo ya diabète. Diabète eza bokono moko en tout cas il faut pena za na copie na ngai na information ya nga mama Linda Kalume na bino na batu oyo nyonso babelaka diabète soki bakoki ko se retrouver to soki bakoki kokima yango nyonso mibale en tout cas nazali awa po na bino. Diabète na lingana na biso tokobenga ngo bongo nini maladie ya sukali pona nini po ezali bokono moko oyo ezalaka koze na niveau ya likolo mingi ya sukali na kati ya nzoto. Donc na soko tali na ndenge ya bamindele baloba na lopoto ya français que eloko ya mingi soki sucre ezali élevé bakobenga ngo hyperglycémie. Soki sucre ezali na se mingi bakobenga ngo hypoglycémie na makambo nyonso hyper elingi koloba élevé hypo elingi koloba bas. Donc na yango wana na ka ya diabète elingi koloba ke na kati ya makila na yo oza na sucre ebele na kati ya nzoto insuline oyo ya yo produisaka na nzoto oyo yango mutu estabilizaka sucre na kati ya nzoto e transformer yango ekomi glucose ebaluki na énergie oyo ya yo insuline soit ozaka na insuline te soit insuline oyo ya yo ezali muke ekokaka kosala musala po oyo ya demande ezala yango te po oza na sucre ebele. Toza na deux types ya diabète oyo yebana penza ezali type 1 ya diabète na type 2 ya diabète na sina décrire yango. Type 1 ya diabète elingi koloba ke yo tango botamaki o produisaka insuline te ozaka na insuline te donc système immunitaire na yo a détruire et boma basel na yo ya insuline eboma ngo nyonso donc yo produisaka insuline te. Siko na type 2 ya diabète o produisaka insuline muke mais insuline wana yo zo produire et comme siko na façon que ezo kokate sucre yo zo produire na nzoto na yo eleki mingi que insuline yo zo produire eza suffisante pona ekoka ko couvrir ba demande ya nzoto na yo demande ya sucre eza na kati ya makila na yo. Wana nde type 2 ya diabète. Na lobi bon pona yebi ke na premier type moi kokoso moko ekotaka place wana. Et puis pe
tozali vraiment en Angleterre par exemple et bana na UK na lobi na UK Angleterre carte UK et bana que type 2 il y a diabète. Type 2 il y a diabète ezali plus commun que le type 1 il y a diabète. Ozomona type 2 il y a diabète ezali plus commun en Angleterre. Donc ce qui n'a précisé bo ezali pona été eza kokipe mboka na mboka. Département na bino ya santé moto kopesa bino information wana soki olingi koyeba un peu plus soki ozali olingi koyeba mo sinon awa ezali bongo. Et puis na ba diabète à part type 1 ya diabète o ezali bongo kozanga insuline au produisaka insuline te. Type 2 ya diabète moi ndambo yo produisaka wana eza suffisante. À part cela na mokumba pe ba mama tango bazala mikumba na bango okoki pe ko développer diabète oyo babengi bongo gestationnel po ezali na ba mama mususu okomona na aire ya mokumba sucre mati makasi sucre zomata mususu moyen kuto expliquer yango ezate ezala ke sucre no ya kati ya makila so batali ka sucre boye eleki yango wana sikoyo na ngonga wana babengi yo kozana diabète gestationnel. En tout cas une fois au boti makambo e calmé omona pe diabète wana esili. Et puis mususu ezali na phase oyo avant donc ba diagnostiquer yo te kozana diabète ozali kaka na phase wana juste avant batali sukali na kati ya makila na yo bamoni ke eza taux élevé ozaka na taux élevé mais ezali élevé na point oyo bakoki ko diagnostiquer yo te koza diabétique. Donc ozali vraiment babengaka na borderline soki osali un pas okomi diabétique. Donc na yango ya motuya yo kosala ekozala te okitisa kolia consommation ya sukali osala déjà mwa ba biloko oyo ekosunga yo mpona ete diagnostic wana evanda mosika na yo. Voilà, sikoyo ngonga nini oyo kokende kotala monganga na yo, bilembo nini oyo ekopusa yo te okende kotala monganga. Okomona okomi koyo kozala na soif mingi, soif ya komela mai, toujours pour ça komela mai ozas na soif, thirst. Donc oza na soif tout le temps pour ça komela mai ka komela ka mai. Qui dit komela mai omona okobanda ko suba mingi, mais ko suba mingi na butu. Donc okoko kende ko suba ta 1000 fois. Okendaka kaka toilette 2 minutes ok kosuba 2 minutes na butu mingi donc okolala penza bien te. Qui dit okolala bien te okozala fatigue. Ozaka fatigué pour soki butu batu bakena kolala yo ozawana kaka toilette obimi ozongi et puis pour okomona pe mokosa omona kaka mama papa bino nyonso dans tous les deux cas omona kaka autour ya ba appareil génital okomi kaka mokosa kaka ba démangeaison ozo koka ko expliquer yango te na pota soko ozwi pota oya yo pota ekawukaka te omona okozo ozwi mwa pota muke boye bande vanda wana ekawukaka te. Donc ba pota muso ezaka 2-3 jours omona ebungi ya yo ezaka kaka wana okosala 1 mois pota nezotala yo kaka. C'est très important au faire tango mutu bon wana na kozela muke. Et puis vision mono komi moi ba flou ozomona vision neti flou boye ozo comprendre te et vraiment elongo mosusu pe na koko bakisa bato ya diabète bakoka kotambola omona ozotambola bazala imbalance moko boye ezaka pe elembo omona ozotambola tout droit boye osutuki o changer bande donc okomi olongwe ezaka très dangereux soko ozotambola na balabala okoki facilement se retrouver liboso mutuka batuti yo. Donc, si on se retrouve na bilembo moko boye, kozo perdre balance, ozo ma babiloko moko boye, kendo tala monganga na yo. Donc, siko ba cause nango ezali comme na lobby, cause nango ezali vraiment ozana sucre ebele na nzoto. Ozana sucre ebele na nzoto et que insuline ya yo soit ozana insuline te wana soki obotamaki nango ozana insuline te. To ozwi na kimukolo opusani ozaka na insuline mais ezokoka te mpona kocouvrir demande ya nzoto na yo donc sukali eleki oza na insuline mais sukali oyo ya kati ya nzoto no eleki ebele moyen insuline wana oyo oza nango ekoka kocouvrir yango eza te wana nde vraiment ya solo. Donc d'abord insuline eza produit na pancréas nayebi ke boyebi pancréas eza organe ezaka na nsima ya estomac. Pancréas na biso ezali wana yango nde eproduisaka insuline
Donc na bandeko oyo to bana oyo ba mikolo oyo ba botama na diabète oyo ya bango pancréas et produisaka insuline te. Na ba oyo ba botamaka na yo ozakano nango te okozango na kimukolo wana sikoyo etamboleli na biso ba 40 ans wana o vivre yango otamboli d'une certaine façon que tango komi sikoyo na âge wana nzoto ekomi ko déclarer ba déclaration ebandi ya yo pe diabète type 2 eye pona nini sucre komi ko produire sucre ebele na nzoto mais mwa ndambo ya insuline oyo produisaka ezokoka kocouvrir demande wana te omonaka bato mosusu aza na diabète type 2 azwi yango na kimukolo mais aza obligé azwaka insuline. Et puis na yango wana eza bongo donc ntango ozomona ke insuline yango mutu esalaka mpona ete etransforme sucre ebaluki ekomi glucose ebaluki ekomi énergie oyo tozwaka na oyo toliaka eya biloko oyo toliaka mutu avec le temps et se transforme ekomi énergie. Donc yango wana nde bisika sucre wana soko ozoliaka sukali ozolia biloko ya sukali mingi olio penza kote bagato kaka yo babonbon kaka yo olingaka kotia neti biso bamisusu tokola sukali na loso otie loso olia loso na madesu tala sukali en tout cas na kamwaka ndenge toza pe badiabete yango te. En tout cas, donc voilà, donc vraiment diabète type 2 surtout, ndesikoyo, naka ya type 1, vivre kaka, ko améliorer kaka situation na yo, ezali très important, ozala discipliner, en tout cas, na ko apprendre nani, soko botama na diabète, et que tina lelo, ozali na yo bien, ozokate, ovivara na yo bien, bravo! Hein? O tikala kozwa problème a misu te o bukana balongola yo lokolo te musapi te nini te oza na yo vraiment makambo tension na yo bien tout ça là bravo, il faut vraiment na applaudir bato wana o botama na type 1 motikala kozwa ta kokoso moko te vraiment discipline makasi, c'est c'est vraiment à féliciter. Oh vraiment diabète il faut penza kozala na ordre vraiment eloko nini na koyebisa bato ya type 1 ya diabète nangonga oyo nga na ye, ça dépend âge na yo oza nango, oza na 35 ans, oza na 30 ans, au vivara na type 1 ya diabète, oza na yo bien, Mama Linda Kalume ne peut que vous féliciter, bravo pour esenga ka discipline makasi. Mais bato à type 2, songi na ko, da type 1 na loba quand même que, na cadre type 1, toza na bao boza na insuline, insuline ezala na deux types ya insuline, oza na insuline oyo babengi long acting, donc à action prolongée. Donc insuline wana oza na besoin olia te, oza na besoin olia te avant ozwa insuline wana oza na besoin olia te wana po ezali mingi na bato oyo baza ko contrôler sucre na bango bien te, surtout na butu avant que nekolala. Ndenge tosalelaka yango awa toza na balimite bakotala yo sukali na yo sukali penza ntango totalaka sukali na kati ya makila boye to normal ndenge tosalelaka yango eza vraiment entre 4 na 7 entre 4 na vraiment soki ngai nazali kotala yo naza nurse na yo na ye natali sucre na yo namoni ke sucre na yo ezali 4.1 avant que nekolala na kosalelo kapu ya ti na batieli yo mwa sukali na kati na pesi yo mwa keke ya moke na pesi yo to mapa na mwa confiture na kati na beurre au lait avant que nekolala mpo na ete yango ekotombola sucre na yo de façon ntango yo olali ekita te po 4 après 4 tango yo kokende kolala butu mobimba okolia te donc ozo risquer tango yo kolamuka na tongo se sentir très mal po kozala okomi na hypoglycémie ekoko kitati ba D et voilà okomi siko na danger zone wana ezali zone ya danger pour na diabétique ezali zone moko kolinga te bilo 4 en tout cas osala nyonso de façon que sucre na yo ezalaka toujours likolo mutu mosusu ata aza na machine te hein asi amesana ayebi surtout bato ya type A oyebi ke nazoka bien te yelanga nanu mwa eloko wana nalia olie orégularize mosusu batalaka sucre na bango pamba te osanti kaka na nzoto ke non soki kaka olamuki na tongo olie breakfast na yo bien petit déjeuner na yo olie donc okosentir kaka osino oza mutu kaka obanda okweya kaka
au monaka olembi et c'est pas bien ya kokomisaka toujours nzoto na yo na bolembu ndenge wana ke oliete soko za diabétique en tout cas il faut la très très discipliné na bilei na yo donc long acting insuline donc à action prolongée ezali insuline moko bapesi yango sikoyo mais action nango ekosalema donc ekoumela donc oza na besoin olia te mais fast acting insuline wana eza insuline moko donc eagisaka directement dans les 2-5 minutes qui viennent ekoagir donc soki il faut ça là, il faut pas ça il faut ça soit juste après le déjeuner to en même temps aux olia boye ner ça est pas tubio tonga wana to moko mi tubio moko mi bi musuba mi pesa kango bango moko ou sinon soki oliete et kozaki na sucre par exemple ya toloba 4 et que yo moko mipesi to nurse na yo atunaki te ayebi te koza na shota ale mbala moko atubi yo okolala mbala moko ekokweya vraiment eza urgence donc c'est très important yo moko nanu kolo maladi oyeba to oza na hôpital nurse azoya bio insuline yango yo otuni insuline yango nini ezali ya ndenge nini mpo ngai nanu nalie te akoye biso te oyo na opesa eza boye donc koyeba ezali bien voilà poza na bato mosusu ya type 2 bazaka mpe na insuline wana sikoyo na type 1 sikoyo na type 2 ya insuline comme nauti koloba bato mingi bazwaka yango ezali au-delà ya 40 ans au-delà ya 40 ans wana sikoyo omoni ke ye na bamakambo nango okomona ke ezali kaka vi na biso ya mikolo nyonso tuto moto ememi yo wana mpenza ezali du na style ya vi na yo au-delà ya 40 ans balobi tozali na prédisposition wana ya kodévelopper type 2 ya diabète et puis nakati soko oza dia na kati ya famille mutu moko adevelopaki type 2 ya diabète oza mpe na prédisposition makasi ya ete odéveloppe yango mpe et puis na banote natangaki balobi afro-caribéenne ou bien les black africains bazali mpe na prédisposition makasi wana ya kodéveloppe diabète nga na kobakisa mpe na baasiatique baasiatique mpenza bazali mpe makasi mpo en tout cas wana sikoyo namemi yango na expérience na ngai na mosala nasalaka en tout cas baasiatique ebele baza badiabétique ebele surtout soki otali neti mboka oyo bapakistanais soki otali biloko na bango baliaka ya quand même beaucoup de sucre donc okoki koexplike diagnostic wana na ka wana ya diabète et puis vraiment type 2 ya diabète ekoko tungisa ememi babokono mosusu neti bamaladi ya motema na AVC baproblème ya misu okokozwa mpe lisusu baproblème ya avortement okokosala bafausse couche babilenge bana basi oyo baza na bazemi omona soki oza diabétique il faut faire très attention okoki mpenza kodéveloppe omona mpe operdre bébé na yo mpona diabète et puis omoni mosusu ezalaka koperdre donc koperdre sensation omona ozosentir lisusu banere na yo ebebi oza na sensation mosusu te ata ozosala yo pota ekosala opasi yango anomonaka bato ya diabète malheureusement tozwa baka omona mwana moke 22 ans 23 ans boye aperdre lokolo na ye mpona diabète akomprena yango te azalaki discipliné te aperdre aye kocomprendre yango ekomi déjà un peu tard omoni mpona ndenge baperdaka sensation yango wana omonaka ke bapota na bango ebebaka omona lokolo ebeba epola mpo bayokaka lisusu pasi te baperda sensation wana banere esi ebebi aperdre sensation wana ya banere yango wana ozomona ke moyen asanti pote ezobeba pote ezokoma makasi me azoyoka pasi te akonéglige yango mpo afiniki yango me ye azoyoka pasi te nzoka nde pote esi ekoma somo ye azoyoka pasi te ntango soki akoya kokwema boye omona lokolo esi epoli ecreye gangrène il faut bakata yo sino kopola wana ekopropagie na baparti mosusu ti na mopende okwa mona bakati yo lokolo ozomona donc c'est vraiment très important mpona nerf damage wana banerf ebebi donc et affectaka mpe côté sexuel omona komi mwa akokoso mwa mbeba moyen mpenza oyoka lisusu mposa ya bokosala bolingo ekiti to eza te
Donc, en plus de ça, au mpe ko développer ba problème na ba rein na yo. En tout cas, diabète na nyo surtout o eza kaka discipline, diabète eza bokono moko et chofaka makasi, eza bokono moko quand même, soko za discipliné nango et kozala malamu. Na ka ya diabète type 2, ezali bokono moko okomele lango ba comprimé. Comme peut okoki pe bayebiso kaka yo diabète neza kaka ko contrôler yango na diet na yo plutôt na bilei. Ozomona ke soko za discipliné bayebiso kaka oza na diabète type 2 eza siko yo muto ko décider o garder yango ou pas po okoki ko changer bizaleli osali effort omona pe diagnostic wana ya diabète type 2 ekei nango mende soko omitiki vraiment eza pasi mingi biloko ndenge wana surtout soko za na choix okosala nyonso surtout kaka pona ete se débarrasser na diabète type 2 c'est possible, c'est faisable. Bandeko na ngai matondo mingi na sepeli quand même que naza la copine na ngai ya diabète po quand même ezali bokono moko ezali populaire mingi. Ezalaka mingi vraiment ebele baza nango surtout type 2 bazaka diagnostiqué te. Donc vraiment boyoki bilembo na lobi bomoni ba exemple na pesi. Donc soko se retrouver na kati na yango to yebi mutu ozaka na musala et puis lika musu na ngala loba po na musala bato basala ka musala babokono ya boye ezalaka bien na musala bayeba musala osalaka ba collègue no bayeba kozaka diabétique ba collègue bayeba kozaka diabétique soko tangaka boninga otambolaka ne pembeni ayeba kozaka diabétique ba misusu kutu batambolaka nango na identité. Donc azaka na mwa chaîne moko atia awa boye ame diabétique soki mutu akwei na nzela. Donc soki déjà mutu ayeba monaka bamoni mutu akwei obaluki boye naza diabétique otali mbala moko misusu kutu makila sukali wana bakoma koza mwa pini moko boye chip moko batia yango na se ya poso awa okomi ofini bo oyebi soki sucre na yo eza combien. Donc ba recherche na makambo eza ko évoluer mikolo nyonso tout ya solo. Mama Linda Kalume na bino abeteli bino lisolo oyo lisusu vraiment tozala na copine na biso ewuti epai na nga comme ça oyo nyonso ayokaka masolo na nga ke ezaka esungaka ye mwa mingi azala quand même na copie pe ya Mama Linda Kalume. Merci mingi matondo ebele tokutani lisusu mbala ya sima na kozonga kala mingi te po to continuer na ba masolo na biso. En tout cas matondo pokwa elamu tongo elamu tomonani lisusu. Bye bye.